pasi na periode tuza nango, me tuzosenga mabondeli mingi ya koleka. Toyebi ke oyo ekabulaka biso Nzambe na biso bato ezali masumu nde ekabulaka biso na Nzambe. Tango moko makambo ebele kozala, bakotala kondima ya moto na moto. Tolobaka mingi ke na 21 force ezalaki makasi, si force eza nango makasi. Satan kosala miracle na ye, kasi akoki kolamusa moto te. Question, c'est que à l'époque, il y a beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, on dit qu'ils sont nés verts. Mais vous avez pu retrouver les dates comment? L'histoire kimbanguiste, c'est l'histoire qui est vivante. Donc nous avons des précisions. Parce que il y a des réalités palpables. Dans le nouveau monde, vous avez vu, que ce soit les corps, quand il a été exhumé. Voilà, les photos sont là. Mais quand on parle de l'histoire de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de caméra, il n'y a pas eu de pareilles photos. Vous voyez? Mais l'histoire de Tata Simon Kimbangu, c'est palpable. Mabema emajali okati ya molili, akundoli mabemango okati ya mokili. Tango na Kimbangu ekoki mondi misukwama pe opetwama, bongo kota na kembo. Tango na ngai ekoki nalingi kokanga lopango. Tango na Kimbangu ekoki mondi misukwama pe opetwama, bongo kota na kembo. Tango na ngai ekoki nalingi kokanga lopango. Satana bufisoni, Satana bufisoni, Satana bufisoni, Satana bufisoni. Maele mae masili, Satana bufisoni, Satana bufisoni, Satana bufisoni, Satana bufisoni. Kuya nangai eyei, molimo akufaka te.